Yo kasi Léopard soit bandé ko pousse drapeau mboka loko afali. Gouvernement linga zo mbonga ke pesa Barcelone balataka pour entraînement. Liboso bandé ko mona neti ba fantique fallait acheter 3 arena. OK na ba on a 5000 6000 obeti obipe gang. Bo la cha comparaison na fali. Kota Stade de France et logo tout bat baroche bano bimakana si. Après avoir redémarré à réinitialiser les sous. Oh, musique à Congo est comme vierge. Et comme on dirait au salaire bilo côté nyo se coué par terre. Niveau musique à Congo et bani mamona 1. Tant au mona 1 et bani mamona Stade de France. Afan oh ya Léopard batika la na mémoire il y a match autopola mais batika la na mémoire te ba nombre d'entraînement Léopard sala na martyr. Fallait lobaka na ba signe. Omoni denga longola ki tourne Instagram na yi. So ke inyo se coué. Au monde il y a une affaire à 4 vidéos to 4 photos. Nyonso ekoi yende mutaza guide tango akoisa nyonso etikali biso pe na ba page na biso makambo akoala il faut to koisa fallait les artistes africains oyo ba consomaka na ba plateforme ya libanda lokola mutazalaka muta libanda or kaza congolais soki fali bozo tourner esi asalani mutazo beta ba Stade de France bo batu batikali ba tuna bango nini respect na papa na biso tabulei toyoka mais to monati. Mais ton dima quand même. Fali ake na niveau Stade de France. Ba artiste mususu bazana na niveau te yakobe tata na stade ya entraînement à Paris. Mais ya fali tozo yoka tozo mona. Obinini concert etika la éternel mais entraînement etika la éternel te. Mana yo toyebi nombre de matchs au Barcelone à Pola devant Real, nombre de matchs au Real à Pola devant Barça. Mais tu as un nombre d'entraînements. Makambu ya fali oyo ekomi obligatoire na gouvernement il faut quota. Est-ce que yebi soki fali a komi mutema mabe ba journaliste belé ba okanga bango pour na diffamation. Photo sambe la fali za pe na vimulai yende prêtre soki ya zate yebi sanga nani yango moni oya obeta sous Stade de France na lelo. Azate nanze monini. Moni Stade de France a fali poupa et kolongo la congolais souci à coupe du monde au Léopard à koka okendete. Fali aza anti-stress. Soki bopoli na Léopard yoka medei ba warrior tout bala Tavares ya Léopard mais ba ya nango concert na ba ivoirien ba kosomba Tavares ya Léopard yobi nationalité mususu et lati drapeau ya mboka na bino et sa puissance et sa force na place Barcelone la tarakaka drapeau mboka na entraînement biso to longwa na niveau ya mission to koma ba pasteur tino te ya bo inspiration zo utande pa fali et ça to sali tib et katisi partout mais aux en capacité ya kozwa nzoto na yo kokende kobeta place oyo kokamusa bato. Oh splendide. Mais est-ce qu'il fallait azobeta musique corps âme esprit asa banzembo e kende musika nzoto ne pezo kende bisike ezokamusa bato. Fidèles internautes, je vous salue. Très heureux d'être nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission qui est les vôtres face à Jet Li. Aujourd'hui, je vous ramène Splendeur Mbongo. À travers tous les commentaires liés aux émissions précédentes. Donc voilà. Les Warriors ne cessent de réclamer Splendeur Mbongo. C'est pourquoi nous l'avons justement appelé pour vous. Donc il est dans nos murs. C'est avec lui qu'on va essayer justement de partager ces grands moments comme je l'ai toujours dit. Parce que à travers face à Jet Li, on retrouve des gens qui, moi je dirais entre guillemets, qui réfléchissent. Des gens qui ont un qui élevé. Donc voilà. J'ai une personne que je considère vraiment parce qu'il a un cul élevé comme je venais de dire. Donc il s'agit de Splendeur Mbongo. Naloba toujours Splendeur Mbongo réfléchit en lingala, mais mieux que Batubélé en français. Bonjour Splendeur Mbongo. Bonjour Jet Li. Comment vous allez? JC Assoumani. Tu bien. T'es Kitokos na Golo Nzambe. Amnuso Kitoko. Kitokos net na filme. Voilà, et Sengwezali, fan na yo, bato balandaka yo à travers face à Jet Li, bazaki réclamé yo.
C'est pourquoi Tosali appelle Nayo. Magie en nini. En tout cas, magie zate. Kaka Kibonzambe. Donc, nako remercier batu nyonso oyo balingakanga na o basengakanga na zonga face à Jet Li. Donc, oyo ya kopesa bango ya munene ezakaka merci. Ndeleki Mutuya. Merci Ndeleki Mutuya. Voilà, je ne pourrais commencer cette émission sans pour autant penser à Yagi Noël Ngoya. Donc, Motomoko bien, il y a maman Marie-Hélène. Donc, voilà. Yaza Oyo Bisoto Mema, Nakati ya Motema Nabiso. Donc, voilà. Je vois aussi comme ça Kiki Christelle Sassou. La relève est assurée. Donc, voilà. Je n'oublie pas aussi, il y a Théo Zambrota. Pourquoi pas Papa Constant Mopanze ADG Magenya Protection. Mais, quoi peut moutumoro na lingage mingi na epte so mona ye. JR Ep Daniel ya Ornella Moussa. Nanouté. Nanu mona JR Ep Daniel. Les boss. Faut na tout un sona ye. Faut na mona ye. Faut mona JR Ep Daniel les boss. Voilà Splendeur Mbongo, Fali Poupa. Annonsaki biso karoupe sa Stade de France. Apesi biso date ya Stade de France. Mokolongo wana mercredi wana ya kandenge nini yo yambaka ngonde. En tout cas, na yambaka ngo penda na esengo. Esengo moko boye oyo nanu na yoka esengo bongo te quoi. Place na yeke comprendre que makambu yave na biso aigle et koma ya biso. Nga na kansa ko beta ta mwa kelelo. Jour ango maître Fidjo Azawana na somba ba pona ko sa publicité te ya ba whisky ango na somba ango une affaire ba 14 était comme 10 balles $10 donc le roi $140 na sombeli batu na ba J ba sala nini cocktail mélange wana donc na bimisi sumbongo na pesi bala mapena mabumu Nandunda na bengi penda batu baye na palais to fêter penda deux fois te et puis to silisa ki yango na catalogue to zaki na yo. Ah ouais, donc avant boya na catalogue bozaki déjà bosali et logo moko fêter déjà na ndenga palais après na yo silisa lango na catalogue. Mais tant que na catalogue waki kimia donc na catalogue biso ndeko ko fungwa mate na lembaki déjà pour na lembaki déjà na fetaki kuna asko na izaki logo la na aussi ça ce qu'on a parlé wana comportement bana wingete 12 te 12 ngala bande ko fêter wana na eba comment ngana yo batu tozela ka Stade de France ata orbe émission to pe ba inde côté to sa ko zela ngo ngana yo na balolenge nyonso teme tango yaki wana fungwa magito fanda ka kimia ta ona yaki wana na fungwa magite po nakendaki na moi distributeur wezaka awa ba connexion bando sa connexion chiwe pona benda muke parce que on a zaina ngona pochi yango tango mona na yaki na konsoma kingulu ba warrior Splendeur ba warrior beau comprendre que Splendeur na tango na biso alaka na moi problème à réseau mais so eza tango on appelle réseau eza au point Jet Li. Voilà, mais ça quand même Sengo, c'est-à-dire Fali Poupa na Stade de France. Ya monene ya makambwango. Ya ko sakanate. Ya monene Fali a redémarrer musique à Congo. Après avoir redémarré à réinitialiser les sous. Musique à Congo est comme vierge. Et comme on dirait au salaire bilo côté nyo se coué par terre. Niveau musique à Congo et bani mamona 1. Tant au mona 1 et bani mamona Stade de France. Mututu o aroya sauté fikin balo ba déjà vu. Ce que tant solo ba que Fali a redémarrer au ça la lision a redémarrer à réinitialiser. C'est là on a si ça la question nanga. Tango lo babungo parce qu'on a yebi que koza pe un géant de la musique congolaise à la personne de Taboulay Akenda au moins une semaine hein, je crois Zaki Olympia ou Zénith. Respect na papa na biso Taboulay. Toyoka. Mais ton monati. Mais ton dima quand même. Mais a Fali tozo yoka tozo mona tango lo ba yoka mais to mona te ngolo ben ko yoka komona et ko kyoza la preuve vrai une semaine
tout comme cause à peu vrai. Pour musique à kala et bandenge lolenge bande ko tambolela na ya lelo fallait ay kolongola ba lokuta mingi na musique ya Congo. Alongoli penda lokuta kalezaki ofandi bobeti 10 bolobi pe bobeti 25. Muta overfia zate tikali pe ka bongo. Olingo banda mabena oyangoyo. Te ngana solo la ka vérité. To solo la ba. Tana lobi ko redémarrer ko réinitialiser. Elinko la kisake. Omonika fallait alobaka na ba signe. Omoni ndenga longola ki tourne Instagram na ye. So ke inyo se kwei. Omona une affaire ba 4 vidéos to 4 photos. Nyoso kwei. Yende mtaza guide. Tango akwei sa nyoso etikali biso pe na ba page na biso makambo akwala il faut to kwei sa. To banda ko poster kaka makambo e bandi sikoyo. A réinitialiser musique ya Congo. Siko niveau musique ya Congo e koma ko bangisa na ba ivoirien na ba ghanéen. Pourtant ba tala musique ya Congo et bandeli wap na Stade de France. Il faut bangisa. Di jamais vu congolais. Donc défiango a fallu équiper ka ba congolais te. Te batutu. Batutu a memi musique ya Congo na cour des grands et puis ezo bangisa na ba ivoirien, na ba ghanéen, na ba nigérien. Et puis il fallait les artistes africains ou ba consommer na ba plateforme ya libanda loko la mutazala la mutalibanda or kaza congolais biso au départ na makambo nyonso tozaka ba local poko international et sengaka ozwa ba kushi mususu sko natangi na site ya moni natangi na site ya Stade de France balobi po muto akende ko beta na Stade de France premièrement fois azala na succès voilà il faut azala pe na public moko oyo eza ya bikolo ekeseni. Et puis tant ba komi bongo. Na si sa motuna ko. Na compléter. Tant ba komi bongo. Ezate ke yoko ya ko lebisa bato za na succès na munoko kaka te. Solo bipo za na succès, il faut bata plateforme na yo. On a combien d'abonnés na ba plateforme na yo. On a combien de concerts, ya ba salle mythique, ba salle pété ya ba 5000. Obandaki wapi, ozokende wapi. Fallait azana nyoso. O esenga kamutabeta na Stade de France. Yango moni azobeta na Stade de France. On comprend? Tant on a loba fallait loba na basine. Abanda déjà ko loba na basine, mais bato abanda ko tomboka. Data Stade de France ebima kala. Mais senga fali aya ko rebandela ko laksa bato date déjà zalaka. Tant on loba ki 2026 Stade de France c'est demain. Stade de France le demain. Longwa na splendeur mbongo di doyo ngolo ba ke fali ngolo ba na biso na masese biso toko comprendre te azaka Yesu ya musique congolaise fali ipupa. Stade de France c'est demain 2026 c'est demain. Splendeur comme si fali Yesu le demain aza Yesu ya musique ya Congo aloba na basine mais wana na yo kango l'autre lande aloba kaza Yesu te aza Yesu et puis azana ba na ba preuve o elekela Yesu yango pe lekela fali te wana na Yesu sosolo beta kai basete ne kulusu pona ngana yo tozala bien fali pe affaire combattant ba musicien nyonso ya Congo ba bande kolela tozo beta na poto te fali andimaki ba bake basete ne kulusu batumba ba camion na Paris ngala ka soko boto la fere bola kombo ya Yesu te po yende Jésus de Nianzi te kuna te kuna kamo yo komisi fali Yesu kuna te fali nde Yesu banzambe baze bele menzamba bazaka moko mutu musa koza Yesu mais Yesu asolo o ngano to yebi ya musique ya Congo se fali so ba misu ba pesa ba Yesu to yeba ya lukuta babaka ba setene kulusu do andima sacrifice pour baninga malgré babaka ba setene kulusu ba fani mususu il faut ba komba ba fani wana ezala miyibi et ça la te ba kombo ba pesa bango splendeur o makamni na ngoye nango ba fani wana il faut ba kombo na bango za miyibi po Yesu tamba beta kai ba setene kulusu po na ngana yo mutu moko ayebisa kai soko za mwana na Nzambe mibikisa bikisa pe biso yango mona ka fali batuna kaye et pas ba fan ya ba leader misusu yango na bi il faut ba za miyibi batuna kaye fali pour pas essayer ça la nini
olobi nini fali Ipupa essayer à Salanine fali Ipupa essayer à Salanine na musique à Congo ba miyibi nde batunaka ye bongo batuna Yesu sikoyo muto ba betie ba setene kulus yo zoloba amibikisa abikisa pe yo olobi nini Splendeur na muto ba betie ba setene kulus yo zo yebise amibikisa bikisa pe yo seko kote doute yango moni oya lobaka likolo muyibi mususu alobaka soko zongisi molimo kanisa pe ngai alobi tokozala na yo wana sikona nyango wana muyibi asengaki ke soko zongisi molimo kanisa ngai tokozala na likolo wana suna ba warrior yango mikolo na ye na slogan moko boye tant que Fally vivra batu verra tant que Fally vivra batu verra artiste verra tant que Fally vivra batu verra artiste verra artiste verra soko bako verra yango nini batu verra bakomona kasi non nyonso na comprendre nanu bamoni te yango bazomona Stade de France pour Fally aza na bomoi makambo yango bazomona donc soki Fally bozo tourner esi asala nini mutu azobeta ba Stade de France bo batu batikali baotuna bango nini ona lobaka nuit et jour Fally alobaka na basine nanu abeti te Splendeur annoncé Stade de France wana ekotonda Fally nanu asala eloko te eza na récite te Léopard na lobaka ngo nuit et jour Fally aleki Léopard obandeli suma Léopard asombisaka batu ba Varese tala yo lobaka mamno yo moko mengam nazwaka ba pele belé batu ba okebi obandi suma ba Fally Léopard naza philosophe na loba makambo eza vrai Léopard asombisa batu ba Varese Stade tondi métropoli batu ba yaki na sengo me bazonga na mawa siko no ki côté mususu pe balobi o gouvernement bien que biso tokana biso pena politique te bimisaki 43 millions et pesi na club moko monene kasi yango yo na silisa mutu Jet Li silisa balobi o gouvernement pesi 43 millions quelque part pour ba former ba joueur c'est bien bon mais Fally Ipupa zali déjà modèle pour la musique na biso azomema biso na Stade de France mais to mona ta musolo moko te lié na événement ngo Splendeur mbongo alobi nini pose pe congolais omoni makambo Fally asalaka il faut tala bien ozwa formule ya Fally formule ya Fally ezalaka so ina zelo mambo ba so ina zelo Yesu so Bartima zala ne komona zaka avec l'été kasi ne makamne ngina luba wana kopa Bartima mais tangu Yesu ataka ye mabele na soyi alobaka te na moni malobaki na moni lisusu azalaka komona Fally pe batu bamonaka ye mais soko ozwi kaka formule ya soyi na zelo ndoko comprendre nini Fally azosala azokende wapi auta wapi tauna nalobaka Fally aleki Léopard nazongi lisusu na keso tuni yo kasi Léopard so abande kopusa drapeau mboka lokwa Fally gouvernement linga zo mbonga kepesa Barcelone balataka pour entraînement menga na okeza na oka pona soirées entraînement te za po ba former ba na oya miki Fally ake na niveau Stade de France ba artiste mususu bazana na niveau te ya kobeta ta na stade ya entraînement Paris olobi nini stade ya entraînement ya Paris mais mutake na Stade de France ou équipe nationale la France ebetaka ngana wabenga ngo coupe d'Europe te mais za coupe du monde ou esangisaka ba Asie na ba Amérique ba nation nyonso eza branché scotché na événement les demain et puis Fally Ipupa ta na loba nako comprendre te tangu yo loba bongo zolingo yebisa ba congolais tala côté siko véritable Léopard ndeke ko beta na Stade de France ou bien ni omoni siko yo Fally ndenga zokende il suffit ka Fally apesi annonce batu tout ba na Stade de France à la Ghanaien apesi message balata bilamba na bango to ba oba uta nango parler oui so ba ye ba komika liboso Stade de France balata Varese ya Léopard yebi niveau drapeau mboka kote kama na jour wana bako diffuser concert wana na ba chaîne nini et puis nani azobeta c'est Fally on comprend concert éthique à la éternel mais entraînement éthique à la éternel te obinini concert éthique à la éternel mais entraînement éthique à la éternel te nini ngo lobiso makambo ba fan
oyo ya léopard batikala na mémoire ya match autopola mais batikala na mémoire te ya ba nombre d'entraînement léopard sala na martyr. Yo biloko ngo zo ngo pe na mapesa ko biloko. On comprend? Barcelone ndinga sala entraînement yo kasi Barcelone. Splendeur ozo continuer na yo. OK osala focus ataka ba entraînement. Pour drapeau mboka ba la tango na ba entraînement. Est-ce que entraînement ba tsa en direct? Déjà ba batonda ba ganga wo na entraînement. Na koyoka yo. Entraînement ba tsa en direct pour eza entraînement. Siko fali ipupa. Soki bazui paquet ba tcheli fali. Drapeau mboka et kendeli sous plus loin pour fallait que nana drapeau mboka plus loin sans que batia et poids. Makambu ya fali oyo ekomi obligatoire na gouvernement il faut quota. Donc na minute ekomi obligatoire. Pour congolais na minute solo ba partout fali poupa azobeta Stade de France azalaka nani au congolais. Léopard ekomi kunate. Ngana ebisaka yo fali azwaka ba Samuel Eto'o ba Didier Drogba ba Eladi Diouf grâce à musique na congolais et bendaka ba nationalité mususu ba komi amitié na fali parce que ba joueur na biso ba betaka libanda yo mona ta ba joueur na biso ba beta libanda yo mona bango photo na Beyoncé on a loba nuit et jour basta omone par exemple na ba Chancel Mbemba et ça tient olingi comparaison splendeur oluki la fali solo ba makambo eza clair na ba Chancel Mbemba ba silikate place au bazali ba ebike ba tondiselaka bango stade batu bazonga kana mawa donc soki camarade mais batu soki ba Stade de France ya fali okomona Stade de France tondi bazongi pene esengo liboso eza ka musique ya fali te esengo liboso eza ndenge ba soutenaka aigle azoyoki sape bango sonité. Donc vous avez un musicien, tout artiste, oh, bah donc c'est pas na bango soni. Et puis RO calcule komi tokosala nini po place liboso ba bande komona neti ba fantique fallait acheter 3 arena OK na ba on a 5000 6000 obeti obipe gang. Bo la cha comparaison na fali. Kota Stade de France logo tout bat ba roche ba no makana se. Yo so mona te via Salinko. Wale za kanai. Wale za kanai. Ya ona zo loba Jeza loba ki boko sala kolekanga. Fali pazo sala ko. Fali pazo sala. Soki mutazo sala koleka bino yene nzambe na bino ti. Papa aboti bino tango asunga bino. Pourquoi basambela ka pona tata apesa tata na vie mulai. Kasi foto sambela fali azape na vie mulai. Yende prêtre soki ya zate. Yebisanga nani yango to moni oya obeta sous Stade de France na lelo. Azate nanze monini mbala liboso na mona depuis naza mwana muke ti na komi mokolo boye to depuis na yebi musala oyo ya média na mona toute la presse et se mobiliser yango moko derrière événement moko boye quelconque mbala liboso pe na mona ba journaliste to ba chroniqueur politique ba telema ba loba que to pousse la culture ya Congo liboso à travers Fali to boyi ba vampire au moni Stade de France a Fali poupa et kolongo la congolais souci à coupe du monde au léopard akoka okendete Flander mbongo biloko est-ce que amamba léopard eza mais nazo talisa yo léopard atekaka drapeau mboka yango babengaka équipe nationale sko Fali poupa zoteka mboka na dimension koleka na ba club ya mboka aleki une équipe nationale ya mboka. Au moins, il fallait à Zaki Léopard, mais 38 millions kobi matin na Barça. Yango mona rasoto poli balobaka vaut mieux musique na ke yoka nanga fali. Fallait à za anti-stress. Soki bo poli na Léopard, yoka medei. Sko yoko loba que soki fallait à Zaki Léopard 38 millions nga ke bimate yo moko zotali sa fali lokola munene leki Léopard. Soki ko gouvernement sengela bimisa mbongo. Pourquoi on a bimisaki? Oui, on a 38 millions, c'est 43 millions. 43 millions, voilà. On a 38 millions, mais c'est 43 millions. Voilà. D'après l'information, ils ont la possession. Et puis, si on a yo, ce que c'est que ba sunga fali, bako cha mtalo boni pourquoi on a bachaki 43. Ce qui fali, bache kakapua. Fali azana manière nini o à côté qui salisu sous drapeau ya mboke qui est plus loin. Un exemple on a pesi yo, ba warrior tout bala Tavares ya Léopard, mais ba ya nango concert.
Na ba Ivoirien ba kosomba Varese ya Léopard. Yobi nationalité mususu et là ti drapeau ya mboka na bino. Et sa puissance et sa force. Na place Barcelone la tarakaka drapeau mboka na entraînement. Entraînement le kaka inaperçu. Ngana yo toyebi nombre de matchs au Barcelone apola devant Real, nombre de matchs au Real apola devant Barça. Mais toyebi nombre d'entraînements. Et ça ndenge moko na ba concert fali betaka. Fallait à longoli musique à Congo na ghetto. Na ghetto. Fallait à zobé ta musique corps âme peine esprit. Splendeur mbongo babengi ba panzisango mususu ba vampire. Fallait à zobé ta musique ya Congo na corps âme esprit. Et ça to sali tib et katisi partout mais aux en capacité ya rejoa zoto na yo ko kende go beta place ko kamusa batu. Oh, splendeur. Maintenant, je sais pas. Balouambo basala musique. Ozomona ke corps âme esprit nzoto ezaki na moi faiblessité moko boy. Mais esprit na bango bansemo na bango bande ko kende moi musika. Mais est-ce qu'il fallait azobe ta musique corps âme esprit asa bansembo e kende musika nzoto ne pezo kende bisike ezoka musabatu. Yo kasi batu ba kama nini? Taba ata la fali. Ba mona nzoto. Mais na kati les esprits. Esprit na ende etindi ya kebeta Stade de France. Yango ezoka musabatu. Fallait aza premier artiste congolais o akamu ici na ba président. O yakamu ici gouvernement Mobimba. Première fois musicien à date. Batuba bete la bango lisolo ke fallait atie date. Obi ke yona minyo Abraham ki leka yana bino ko moleka. Ba date musu yeba so mutatie date par exemple na Bercy. Ba autorité ba ko sa na retard, ba ko yo yeba ngo plus tard ke atie date excès de promotion. Mais date a falli ya Stade de France ezaki na no ebimité mais ba politicien yo so ba yeba ki falli fois beta Stade de France puissance. Pardon, c'est la vérité. Si vous préparez une mission, on l'a raté. Nala la kananga. Bon, mais le bango est bimaraka que yaka lelo yena liloba mususu lobe yena et où t'as biso to longwa na niveau ya mission to comment va pasteur tino te ya bo inspiration zo utande pa fali so mona ka fali o monde ba pasteur ba terre atem na chair asimbi bible o ya preparaki ate yango te mais nzamba zo tindele yango na bi fali aza yeso na musique congolaise. Donc, na lo ba makambo fali ezo inspiré nga na zo tanda kaka. Cher yango yo ti. Bon makambo ba vampire yo splendeur mbongo. Ba journaliste ba komo funda na bango. Baza pe bato à côté na biso culture te. Est-ce que la démonstration que fallait za makasi? Est-ce que biso ki fallait akomi mutema mabe ba journaliste belé ba okanga bango? Pour na diffamation. Fali alobaki akobeta Stade de France apesipe déjà date mais bato ba loba Stade de France ekozalate courage yo bazwaki ya kosokola mai po na koya kosala ba contre campagne que Stade de France eza nango te fali aza mutama kiona soko lingi bakanga ote sokola pe mai yaka koseskize na TV et comme ya bongo tous les journalistes au balobaki Stade de France ezate vanda na plateau yaka koseskize pour ce que pesi batou message bino boza quatrième pouvoir boza ba journaliste investigation tant bo bande ko lo ba date ezate c'est que ba bande ko sala investigation lokola ba modi date ngwe bibi bazonga pe batalisa batu ke toza ba faux journaliste date ngwe bimi et après soko lobeli Stade de France to ko liate bakotala yote makamango komi bongo date a fali à Stade de France et comme sa audience ya internet à musique à Congo mais quand koche loko mususu en d'ailleurs au postate loko comme ta Stade de France te soba otala o mutundia so timbeli fona lia na date a fali place na zolo ba Yesu azole sa batutu o fali akabarate bo respecter mutu o akabeli ote mozolia pona ye Obinini bon respecter muto akabeli ote mozolia pona ye eleki au-delà ya kokaba. Tu es biloko. Hein? Etili.
Obi que depuis kutana na fali na boku. Na si jour ka liboso kutana na fali pesa umba mo liboma ya molimo. Ezaka Saint Esprit fali. Oh na mona bima katino. Ya fali pupa. Courant. Ozwa mutu peno vandisa ye. Pour dégager biloko abo faut vandisa mutu. Koyela nga ba jeté na fali to kobebana. Ko sala jeté. Etaligate. Oh. Na bien. Fallait ça me tiela o za musicien. Obi que oza molimo shula ya lo baga l'émission moko à travers Platon na bodu. Fali o tele. Aza kutu na besoin nzembo. Na ya. Ndeko ne fali aza na banzembo papa ne volo kwa na banzembo. Ndema kam na omoni pa. Eza na ba musicien ba maliboso na nga ba sali makambu koleka nga. Fali aleki bango. Nga siko mutu pamba boy. Na tsa bape. Jamais. Bape kali locha. Yango nde babenga kinoko. Ozolo ba makambu ezo salama. Yango moni fali ipupa apese éducation na bana wenge nyoso. Siko na ko mituna. Ya na yo eza nini? Tomoni ye na Fondé, tomoni ye na Viestino, tomoni ye lisusu na vie Kofi Alibaba. Makamango eza nini fali na mikolo akala? Eza nini? Yesu. Ah? Yesu. Oh. Yesu. Par là, tu voudrais dire quoi? Tant bon mon aga Yesu na apôtre Paul. Botu na question. Eh, fallait un leader d'opinion. Surtout monier, faut tout chamisu. Mamni nyo loban. Kasi chamisu. Tangape. Fali pour passer à qui cours na commercial à l'inga sténographie. Ah eh. Et comme sur la sténographie. Sténographie les années tu vas former nayebi. Sikoyo il faut koma oyo yozo yoka na sténographie. Fali pour papa zabongo. Mais so balobi koma ozo yoka ezate bi koma po ozo ape zéro. Fali pour passer aux otala e. Yozo comprendre na façon na yo. Yango moni ba journaliste pe bazo zo ba zéro. Po bazo tanga fali pour ça au l'investigation. Na makambo a fali faut la philosophe ngana zo benga ngo batu tu ozo mona na fali eza formule 7 tanga loba formule 7 makambo na ona no silité splendeur lobinini est-ce que batu bako vanda ba raisonner artiste mususu omonié abenga Alibaba ndeni fali a Monica il faut abenga Alibaba ndeni fali kaka moni fo stino mubi ndenge nini fali Monica il faut fonder mais kasi fali azolinga la kisaka za mwana malamu azana respect na bakulutu azala déjà mwana malamu depuis azala respect na bene qui prêtre au fali azana ngo deuxième makambo depuis prêtre au fali azana ngo apesa ka batu tout respect avant na kwa na e na bien premier artiste congolais place au bozo monate a sali vidéo ya sport malobité et tikala ko zalate na musique ya Congo splendeur lobinini vidéo ya sport ya Stade de France na zelia ta fali lo ba rendez-vous le demain ezate aigle ya kwelelié atali kaka boy faut ça na puissance okangi mundo comme message siko wana nini yango ki danser ou bien nini yango te wana eza option azana kata vidéo ma pratiquer ki baba mais message ezo koma na bien soto la TV obi ke likamo na mituna kisiko alobi eloko te soki tozo la TV ezana batuma bazaka na coin na ba chaîne na biso international là basala ka ba geste pona bababa boli tutu kaka omona asala ba geste makambu oya zoloba journaliste mususu aloba na se wana ba sa ba geste bababa ba comprendre o ezobi malakati ya munoko journaliste mais fali a sali option à baba sans koko dilaso to fe na biso ba diata za pembeni asaka ba signe makambo fali a sali ningi ko laksa boy sans lo baba to comprendre au sport ba comprendre que conseil ça l'été yango na lo baza Yesu aza penda Yesu jatili ko sala ka jeté tanga moni vie na biso stinu mubi eli ko laksa so zo mona fali na batu aza mutu so place akomi lelo po atala ka ba valeur obinini ko tala ba valeur ni ko laksa te niveau po na niveau fali ko tala batu te
pour ce que zolanda niveau ce qu'il fallait à la niveau na ngata la batute na niveau ya fali lelo aza prêtre que grand frère na biso Stino Mubi na lelo mais atali valeur ya Stino Mubi atali valeur ya grand prêtre fondé Didier Masela atali valeur ya Ali Baba yango moni ata bakanza papa na biso tanwa kitaki ana Kinshasa direction showbiz kokutana na Aigle. On comprend? Au moniteur internet bato balobaka oh Fali Yuma Fali Boye Fali aza granoko Fena biso Fali Ipupa o nyonso ebimaka na munoko na ye esi la kate etika la ka éternel premier artiste congolais azala na quartier la taloba na beta moi bordure lelo bordure lo babaka na internet so muta nyati vérité babia touti bordure muta ya nango se Fali. On comprend? Fali aza premier artiste na musique ya Congo a beta na wenge musique à maison mère te mais ayebi esprit wenge koleka na bato babeta na wenge. Elo nyongo elo biso bon. Bana wenge nyonso bayebi Blaise Bula mais bayebi kaka na elongi. Azo identifier Blaise Bula na elongi na mungongo mais Fali ayebi Blaise Bula na nini o Blaise Bula bande ko kanisa po basala wenge. Fali ayebi Didier Masela fondé. Azala te mabande ko ta la distance. Yango yo kaka lisolo moko boy période moko boy Fali ayaka wenge. C'est ka banda ko yekola bango tout. Splendeur yo la wolota ka Fali. Quel niveau ya roboulé. Fidèle internaute, ba la musique était barata. Hein? Mettez-vous un peu à ma place. Koyeba mutu. Quelle est cette ya elongi na ina mungongo. Ezelo ko mususu na koyeba mutu. Abande ko kanisa nini po basala clan na bango ya wenge. Yango ndeza Fali o ayebi. Yango baloba so mutu ayebi je keba na ye. Abano jouer na bino. C'est vrai ça. Ba pion nyoso ya ba musicien nyoso. Dame na bango se Fali. Yango moni vie quadra zanga dame ti lelo po akota yango asuka ka wana. Dame akenda. On comprend? So zobeta dame nandoki. So ka leo mwana. Kondimate ka leo mwana lobo linga bouchon. Ya ko longola ngo dame akomisa ngo pe mwana na yo. Mokili et salama na liloba. Fali. En tout cas, non. Nzamba songo kutana na Adolphe Mutebachila mwina. Namona batu me. Namona batu me yo pesa nga somo pardon. On comprend? O solo tape bando tuno mogo depuis kutana na Fali. Ki olali bo epo olota makamuno mogo. Te en fait, so na ata la Fali. Na lingana eba pourquoi muto akomi na ba niveau oyo. Na sala ka investigation. Donc, à comme une source d'inspiration illimitée. Yako sakanate. Mais c'est quoi makambo lobby et pas bayaya, ça bien. Yango na lobby. Sikoyo atalaka bana wenge nyonso balobaka esprit. Yo kondi ma Fali te na musique azo sala. Sko po Fali ala sabino ke o bolobaka esprit te za kiyuma. Bon, yatali papa chéri te. Atali pe Vincent était ranson. Aketa la moto as instrumentiste. Yenda za plus fort que les chanteurs. Mais lequel est plus makambo bazolo bateki wenge tina enveloppe. Tango aketa la ye. Mwana wenge moko te balo bakaka teki mais naza na posa boleka na TV. Nde bobenga ka minyo abam sans esprit. Nde bobenga ka biso kuto uta na biso wenge te ba sans esprit. Bobenga pe fait Didier Masela sans esprit. Mais okoyoka te balobi ateki wenge na enveloppe akaki. Babimisi est déjà sans esprit. À côté ka wenge par rapport à quoi wenge déjà était kamakala. Olobi nini? À côté ka wenge par rapport à quoi wenge c'était kamakala. Bon ba na clan na bango clan wenge. Wenge était kamakala. Tangu déjà ba panzana ka. Côté kama yango wana. Koto ba prêtre ba ye ba financer papa chéri, koto ba financer were sal ba kabwana. Était kama déjà. Soki oboti
soko za moyibi mwasi na waza na ndako okomise pe moyibi bano pe bobota keba bakobi mape na makila ya bamiyibi wenge bazaka d'ensemble bapanzanaka papa shira kendaka we ranson pa kei otolonaka yango tobukaka wenge musika maison mère tape bazaye bango nyonso les marquis pe bimaki. Est-ce que vous avez dit? Nakolando très bien. Soko moni batu bwe balongwe. Héritier Watanabe petang wasala ka orchestre. Tomonaka Charlie Pakayaka à l'époque abimisa ka pe groupe moko na kati. Ozomona kaka ke makambo ana bozomona. Eza o bozomona sikote. Fondation pe zala ibongo. Bazaki d'ensemble ba panzani. Sko fali ipupa. Tango azui fondé alakisi bino ke bino batu bolo bakabo abana wenge boza ba esprit soki ba jo te ba VOT mais wenge pe salamate po lelo pe ba musicien ba yana kati orchestre ba longwa bazwa ba makambu na de wenge ba sala pe ba orchestre yango azui prêtre yoka siko fali oyebi ngaso na kuta eno Jet Li oza plus âgé kenga oza prêtre, oza valeur, atanga na komi prêtre na mwana muke. Nyoso bando yebisanga il faut na mi kitisa. Pona profiter na énergie o ekobima kati na yo. So nazo mi matisa e ana bablo mususu e ko inspirer yo te po loba makambo envers nga na bénéficier nango. Eza makambo o fali asalaki face à face na fondé. Donc ngolo ba ke fondé nga zana ya kozwa po mo énergie muke. Fali a bénéficié qui na oezo bima et pas fondé pour a soigner mentalité ya ba congolais na bana wenge. Siko loko la fali soko taliye bien te oloko mamayele oko masu plus que zoba. Yeba bato batala fali bien te fali akomisaka bango ba zoba yango so tali mutobi openda za zoba makambu fali azo sala ya solo ba propos boy. Mais soki posa mayele loko bonne tête to comprendre makambu fali sa tato solo la yango sala ka batu tout balobela ka fali ba benga bango ba loko lo boy tiki ngam no polele pendant un certain moment bandena nobi fali sala ka nini omoni mutoyo aza valeur soka aza plus âgé que yo yo za moins âgé yo za prêtre actuel kolekaye kozelate yo mikumisa devaye oko profiter te na énergie o ekobima kati na ye après on le yango moni yango na okende yango moni tangu fonda bande ko loba président fallait lobité yo za vie nanga inspiré fondé abimisa sous deuxième phrase te kobo ya kate za président petit makambo zo sala en même temps fallait yebi nini oazo sala mabeza omoni fali so azo gagner batu po yebaka nini azo sala tanga bimisi deuxième phrase yo za président za prêtre kobo ya makambo sala te directement za fali te fali aluka ka batu baloba nzoto ya ye même munoko na ezare pa batu liba moko lobi fali asali boye pona kolakisa bana wenge ke yango na okende te tangu maloba wana eso bime pa ya fondé ezo éduquer mentalité ya ba congolais pe ya bana wenge bino batu boboya ka fali botala fondé alobi aza prêt fondé déjà so alobi fali aza prêtre liki nyonso yo aloba fali aza prêtre te sans fonction oza le roi général sans fonction soko lingyo boya fali panzana nu fondation wenge. Je comprends maintenant yangwana bana wenge ba loba ke fonda teki voilà soko à côté ka wenge par rapport ya quoi pour reconnaître vérité vérité pas bana wenge za le quoi pomme funèbre obanga te pour ebi moto zo so wenge za la clan hein na lobi vérité pas bana wenge za le quoi pomme funèbre abandeli ne lisusu mais oui na zo ebisa yo moto zo sombela cercueil to chaussure soka moto sombela chaussure azani musika okoluka moto apena tayi na yameka yaka nanu yo otayi na yo meka na sapato ekoki ekokaye mais moto zo sombela cercueil so tayi na ezo compliqué yo omoni moto akokai na yazo lekano ebise yako meka atako akufa na eta ko meka te makambo eza mystique na biashi ko bwaka na sport pele kaka nango bo moni tala Stade de France
Vraiment. Siko biso to mona ka vérité ça pomme funèbre té. Yango to kota na biso na kata cercle à vérité. Po to yebe ko sala rien. Ah mutana ata imoko nanga tika na meka. Ah mutana za ta imoko nanga tika na meka. Ah ekoki. Ba sombel pe mutu akenango. Na Congo lelo kondima fali. Eza kozala yuma. Eza kozala sans esprit. Ok, mutazo sala makambo ezo monana na misu. Omoni fali, batu bakosela ke makambo te balobaka oyaza, yango na lobaka nuit et jour. Ba leader musunde bakosela ka ba makambo. Fali eza na mutu achaka epoate. Ba chaka mutu aza faible nde poids. Mais mutu aza fort. Ba accompagnaka ekaka. Respirer na nous tolanda na sport à Stade de France, je crois que batba na posa ba yo kango. Vraiment pour s'imprégner qui toque. Le 8 ans, il faut fou, donc je vous laisse suivre le spot du Stade de France. Voilà, c'était donc le spot du Stade de France que nous a réalisé Fally Ipupa, bien sûr dans l'enceinte du Stade de France. Donc je suis déjà de retour sur ce plateau. Il y a Splendeur Mbongo qui est avec moi sur ce plateau. Splendeur Mbongo. Jet Li. Dans le lobby, c'est vrai que Fally doit aller au Stade de France. Mais yo komona makambo nini na côté na bino ba alanga nzembo o komona makambo nde nini est-ce que bo apena mwa mayele na bino tende nini boko s'organiser pour bo accompagner muninga na bino kwa accompagner Fally na Stade de France wana na zongi siyo artiste kwa accompagner Fally na Stade de France eza kaka kosala banzembo a bien kosala misala ya bien na miso batu comportement ya bien voilà. Yango nde ko accompagner Fally yango ko accompagner faut ça comportement bien na banzembo pe ya bien yo na kwa na yo sala pe banzembo ya bien o ekoki ko sala légende vivante Fally Ipupa a s'intéresser pe na yo okoki ko accompagner pe Fally mais ta muso na niveau pe ya romata na podium te. Non, est-ce que Moutounio sera accompagné Fally na Stade de France face à la gare na podium? Obligation pe eyaka. Soki oana tib o aigle moko azomona ke petit nango pe fo amata na podium. Mususu ezaka ke o accompagner aigle mais aigle nda l'action na kitalatala mozangi no tib. Et comme ça mon baba tib. Ozangi no tib mais aigle pas l'action na kitalatala mo kilemoni. Mususu peza ozande na tib aigle matisho po na pe na tib na yo wana voilà po place aigle te musique ya Congo atango Bartel Meleki a Suisse batu mutu batu bazomona te lisu ba osala nini ba artiste bazo bate bakosala nini nyoso o kosala e kozana okana c'est à Stade de France donc débat esili. Il faut saler na babuna boy débat et sili. Stade de France c'est sa signature. Au moins la musique à Congo, pour bimisa mbongo. Ya musique à Congo ba œuvre. Pour bandi mayo, il faut la signature à Fally. Signature en Stade de France. Pour bimisa mbongo na distributeur, ya ba œuvre ya Congo. Il faut Fally signer. Fally comme na niveau ya ko valoriser pe musicien bimisika soit lobby yete a comme na niakwana yende bakoki ko pesa passeport
o ba pesa ba artiste mususu azo mériter yango makambo mususu ba sa la falite naturellement il faut to booster ba pesa on encore maman ko ekoti ya mususu il faut comme encore ba bito ana mboka état de droit eza il faut comme encore Splendeur mbongo po fali azana ba fan oyo bakoki ko sala pe marche au monde kana ba politique marche na mona wapi na politique batu babimi libande bele fali alobika eloko en coucou bopesi message en coucou heureusement pour lui alinga ne pe politique batu akobima heureusement pour lui alinga ne politique te voilà mbadi et ça bongo donc fali atie musique à Congo bar makamutu fali azosala eza verifiable soko vérifier yango eza te kabeti concert mirebukani te porte parole aleki concert tobeta lobi plein mirebukani te yango ate ya batu soko kebisika kosa mangu noki te bakokanga yo eza éducation Splendeur mbongo tala caméra yango wana lobela ba warrior oyo ezouta na motema na yo bientôt le 2 mai Stade de France. En tout cas, ba warrior nyoso partout dans le monde. Opération Zakaka. Toto la billetterie wana. Le 8. Naebi ke ba venanga ba junior bola. Ayebi senga ba zozela le 8 ba somba billet famille mobimba. Taka baza famille mobimba bongo via zana 12 bana. Donc destination 12 bana plus yemoko na mwasi eza 14. Bave nanga ba Vigo de Campo famille mobimba ya na 14 bana soji mwasi na mobale sali 16 batu baze bele o bazela billetterie fongwama basomba kange loko na ebisiyo fali abande kotala batu balo baba star bataka ba date après une année fali azamuto atie date après 8 mois atie date après 8 mois. Et ça message, tant on a fallu le signe, et li kola sake ngai na za fali. Oboni fali, pour ça la makambu oyo fali azo sala, il faut tala est-ce que tato abota yo pe kobone banana lettre moko na yo. Fali komone banana F, papa abota pe banana F. Faustin, fali pe fa, fali. Chose grave, la bengisa yo wa to ya kosala la définition écologique ya ba mort yoka la kene chose grave na moto amema fali na quartier la terre comme on peut Faustin comment on peut Faustin viens na so Faustin jet siko yoka siko place la fongola na fongola soko suis F ya fali soto bito décortiquer ngo eliko la sa fox. Ce que tu suis a ya fallu Nicolas ça amour double L DL plutôt DL wana et Nicolas ça double loyauté Y est un symbolique ya chemin premier album a fallu zaki 3 chemins ce que suis I wana tokolo ba pe instant tout l'instant pour l'instant nana simi musique à Congo c'est fallu ce que suis P wana et il a sa pouvoir. Aujourd'hui, il y a 21e lettre en alphabet. Dans le 21e siècle, il y a simi musique à Congo. C'est Fali Poupa. Dans le 21e siècle, Fali Poupa simi musique à Congo. Peli sous Ouezana Souka, il y a un double pouvoir. Apesa. Chose grave, n'a Fali Abota, Marcosi, au monde à Aizana 4. Ce que c'est la Fali, Balitabi Sabamour. On comprend? Soki to lobito kende, ipeza na komba papa na e, Faustin. Ipeza na 4. Femme na e, maman na biso na ketchup, komone bandaka na N. N wana eza significatif au monde na nature. A wana eza amour, et bakseli susu, fali ba speed. Directeur Edi Badiata, ozo sati Badia, na espace à 2 I, na awana, amour. Moi si ya Edi Badiata nana boduka ndoyi lisusu sko nyoso waneza significatif so na vie ezate nyoso musique ya Congo déjà betama et puis nzamba sala na ba musicien na ye Splendeur o mo legisa on comprend
Et ça déjà programmé. Sokotali. F. Faire gagner la merveille. F. Fisto Bochwali. F. Fisto Koloké. Et ça programmé. Sokotali. S. Solution. Sous les Kauka. Yango balobaka soko lingi osala. Kombo ya sika. To olingi obimisa. Makomi ya sika. Sala pa alphabet na yo. Obinini. Soko lingi osala kombo ya sika. To obimisa. Makomi ya sika. Na kotanga ya sika. Sala pa alphabet na yo. Fali ipupa nyonso asalaka. Eza na kati alphabet. Eza significatif. Mais papa siko mukanga. Douve moweni. Bo landa muto. Ba musicien mususu makamusu basalaka eza libanda ya alphabet. Courant ezate. Nalobi ya soki je ma okolango na libaya est-ce que okangama? Mais faut kolango na libe na libende. Na makamu mususu ya mukile eza structuré. Ba musicien mususu ebele po ba koma na level la fali faut pas koma pe structuré. Ce qu'on a na legi fali na structure. Na lelo. Na politesse, na élégance. Ya moni fali so azo gagner ba musicien nyonso ya Congo na ba oyo baleka ye lelo aza prêtre na bango po azwa bango nyonso amela bango na kati ya libumu. Ba musicien mususu batalaka batu mais batalaka batu bien te olevanda na libumu eza na bisike kangama bango. Olivier Massoudi. Oboli soko tali fali pupa. Soki yo zo bude keba na mutu oyo aza na application nyonso oyo ko pratiquer c'est fali. Nini aza na application nyonso o mutu ko pratiquer. Nyonso o ko sala so fali atali abina minicho mutu azo sa assembla. Yozo kasane chozo kose me yazo kosona kondima. Na kata fali. Soki fali avanda lati polo na e akola kiso yozo budenga menga na budaka polo nanga. Pardon pesa maluba suka. Fali abudaka la polo na e. Ve Kester abande ko bude batu. Mazola kisa ba Weston. Kasi ki fali eza na katiti Kester pazati. Vento n'est pas na kati ya Kofi. Na kati ya fali. Kofi pas la kati ya fali. Azwa batu nyonso sangisa bango. Ala mipesi dimension mususu. Yango l'équipe batu tout. Yango na ebisi yo slogan mikolo eza tant que fali vivra, batu verra, artiste verra, ba journaliste verra. Ba maquilloniste verra. Oh, monsieur le drummer, Luka Musala na poto. Oyoki Splendeur Mbongo. Batu ebele ba na yebisaka yo, jeti lizong saka be mishoto salaka. Na yebisaka omoni batu misusu o bazoloba lelo bazofinga fali. Bako changer. Bako kota na département tu vas payer. Lelo zomona te. Do mama tu vas payer wana bike lelisa ga babe. Na lobi ya bato balanda biso. Bakende kotala date ya temps. Ebima le demain. Nzembo le temps. Date pe à Stade de France ebimini. Le demain. Le demain. Et le belote. Et ça hasard to coïncidence. Et ça hasard te. Kebana mutu asala kama kambu ou eza par hasard te. Splendeur Mbongo to komina suka émission na biso la télé c'est le temps lilobano suka ya mukolo lelo. Lilobananga suka ba warrior ba toto raka ba billet wana to retourner Stade de France wana. Pour eza fallait redémarrer musique à Congo et puis à réinitialiser. Musique à Congo et bani maman na 1 ango wana eza maman Stade de France. Dimension mususu. Biso pe batuto tikali na bato ba page na ba musicien. Bo sa l'opération ya ko boma bilo na bino akala. Po botika ko diembe la biloko ya kala. Fallait abane ko tika biloko akala na Instagram. Mais atalelaka makambo asika. Yangwa alati sango tina bonzoto. Esprit na ye esalaka makambo asika. Yango na kolata na epeza na oka sika. Azala ne pe ka soin. So mutu esprit na ye ezala makambo ka ya sika. Ate la mane moko asomba ki cher pa bandelango defa koligate. Yango moni abala ye makambo nyonso ya kala na Instagram. Animi niveau ya batu batala ye na visuel.
et kende na okaka boy. Il faut ça la fort pour artiste mususu akole là. Est-ce que bat bako consommer comme auparavant, bo supprimer ngo penda boy. On comprend? Aza le seul artiste pour tcha tembe na e. Il faut kende komita la ba plateforme na yo. Soko legi penda fali to tiki na musique. Tala na ba plateforme na yo. Est-ce que osana ba chiffre moko na fali? Fali pour palelo aza malheur ya bato ba sala ba distribution. Na ba trophée bato akoma oyo kelango kento ba balinga fali te pour fali azo ba trophée musique eza ba trophée te. Obinini? O musique eza ba trophée te pour na kaka fali. Na bato ba pesa ba trophée bazo kama pourquoi Congola zo ba musique eza ba trophée te pour na yeka kazozwa. On comprend? Voilà, yango na yebisa ki o Jet Li nyonso fali asalaka. Ayebi makamunini oyo asalaka. Soki football ezalaki mérité, soki équipe comme na finale a te poli ba supporter ba osepela. Po ba yebi to comme na biso na finale ata to poli finale yango. Splendeur mbongo to na suka. Balela ka pourquoi po trophée. Ekei trophée ne mérite na be fort nyonso aviozo sala soki mérite ezate. Ozalo roi soldat, ozangi fonction, pasteur sans onction. Tinatin to pesa siko bambote. Donc na kaniki dadi kaniki na ya Dekos Mukoko bambote ya Fiston Bochwale ya Fiston Koloke très élégant Fiston Bochwale grand frère Soule Kauka ya Guy Noël Ngoya na pesi mbote na honorable Jean-Marie honorable Prince Toukouz papa nanga Jean-Jacques Bolamba de Beau-de-Mal donc Créance Lusala l'ingénieur le plus célèbre Douve Mowen la bière d'Elix, Junior Bola, ya Belinda Bola, Vico de Campo Rabiraboun, Kojo Kamanj, Pelou Color, Héritier Minimbu, Junior Kwatamaja, ya Théo Sambota, Motaliaka, dollar et lalate. Merci vieux, et Komaki déjà. Obe tango baki honorable Prince Tukuzu, ngana kanisi mbala moko ya biso. Parce que tango lobi Prince Tukuzu na moni mbamo masamba. Na kanisi pe mbamo moko boba miso. Na kanisi Kenzo Wetu, na kanisi Frank Lukusa, na kanisi Mike Kalala, na kanisi donc na kanisi ba Wilin Tita, donc na kanisi Mamwebele quoi. Voilà, pona osuki sana opesa mbote lisusu na grâce ya Moussaoula Mouskra, Maître Fidjo, donc double SM Sandra Manjaku, voilà. Donc batutu balandi biso, bambote na bango. Donc voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien d'aujourd'hui avec Splendeur Mbongo. Ça a toujours été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci Jet Li. Fidèle Warrior. Oyo nazo bengo mikolo. Tout à Cameroun. Tout en Cameroun. Voilà. L'émission Torosala Oegoya. Comme ça, tu peux décortiquer pourquoi tout à Cameroun. Mais c'est le plus grand de tous les pharaons. Tu peux décortiquer tout ce que tu as posé. Ogoye batina na peseli okomboana. Je vous retrouve très prochainement. Bye, Bertin Katiame.